Bila na vandi uvanda na umana ngai malam na mana yo malam. Nasa biete. Bandeko, vous comprenez que dans la chambre, parmi les anciens combattants. Yabiso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Bandeko balandi ya chaîne na biso ya biso podcast balandi ya biso podcast de partout na Kinshasa na Poto ba abonné na biso na lobaka bo s'abonner chaîne na biso ya biso podcast et qui t'a na terrain pour na robeta masolo eza original. Donc ya biso podcast abeta masolo ya solo abeta masolo oya mboka oyo eza original. Donc moi mboka bisiko zali tobeta mbela pour na makambo etali ya biso podcast oyo ezali chaîne na yo chaîne nanga chaîne na biso nyonso ya bana mboka oyo bazali kokamba chaîne oyo moko na biso to misato na biso ba kono chaîne mon boss Yannick Malunda Maya lobia mama bibish ko benga nga boss te ete ba so kamba. Donc le premier boss, le grand boss na benga Roni Malunda ma molongani ya mère boss babe mère Laura, le grand monsieur na kati ya Londres, le grand monsieur o aleka na ba action na bosani te Yannick Malunda ma Pedro King ba grand monsieur oyo ba kolo chaîne o bana likanisi ya développement ya mboka na biso chaîne na biso ya biso podcast molobeli na bango nde mama bibish balobi humble servante mama bibish boto o akiti sur terrain lelo balandi ya biso podcast toza na mabele ya rifla na kati ya kisenso balobi mabele mame nga lie yango mabele mame na kati ya kisenso balobi awa toza na prince ya de la paix nani akosi oke babeta masolo ya de la paix te na akosi oke na kisenso bato baza te nana kosi ya kisenso baluka mbongo te. Donc toza ana mabele ya kisenso toza na rifla tobeta masolo mbela na batu. Donc aluka l'arme afene na mpo nga betela biso na mwa mbela toza wapia bon ombona nani bon ngai kombo na nga papa fils ya indépendance cha indépendance cha to ndimi yango pe to sepena yango pona kuma mboka na biso toza wapi toza na commune de Kisenso ga na quartier Rifla. Na quartier Rifla. Petelanga na mwambela. Côté le président so sala le côté. Batela biso président beta na mwambele banda kindegi. En tout cas pona mokonza mboka to sengi matondo pena bino mo boso mona musale zo sala makitoko to sala ki na nzela te. To beta ta ba 40 50 na nzela oyo. Donc ba moto ekuto mone banako koma te. Lelo yo 2023 ba moto komo kota awa. En tout cas, to sepena mokonza mboka musale zo salama. Boso senga lisusu nini mokonza mboka sala po côté na moni bandeli. Presso ekei tipolu. Donc direction au tipolu bato de la paix et ça baninga babetanga masolo ke ndongo ocholo ba awake 40 ans botambola ka makolo. Eza pena bongo biso ku to botami awa tito komna ba ajoyo to moni kaka prince awa. Lelo kaka na 2023 président Fatih Beton ayeko sala biso pena makamba kitoko en tout cas to sepena ye bongo mai bon mai to sana mo abunda nde pona mai nde to sana mo ba difficulté atela biso éclairage public en tout cas mo lile le kitro nde kotoyo courant comme ba tanto plutôt donc to so kemba ne pona courant na mai et bon ba ya pe na butu moi mystique bon ba ya pe na moi mystique mais kotoyo en tout cas bakonza mboka basala mwa musala koto mwa kimeza donc pas d'arriver là koto ça va bon koto bento na biso ça va transport ça combien bon transport moto to sanso poko mapoma tete 500 francs banda poma tete ti on arrive à 500 francs en tout le banda ti kuna poma tete 500 francs tout cas liboso to banako mata banda poma tete ti faut dépasser 4000 francs banda poma tete ti koma banda kenzelani to banako yoka nzelo yo mabulu pena do moete ba poto do en tout cas lelo yo to komi na facilité bino mo bomona mituke parquet
ba moto belé donc tokomi kitoko. Merci ndeko. Merci pena pa. Pour l'indépendance lobi. Bon pour l'indépendance to souhaiter kaka mboka kitoko malamu mokonza mboka au melaka balandela fête ya so kitoko. Merci papa. Papa komona. Komona ngai Bertoni. Bertoni. Ah kombo kitoko indépendance cha. Nalobi betana mwambela to sawa préciser lisu bien. Ah to ça na quartier Rifla. La commune ya Kisensu. Rifla on dit rendre la commune ya Kisensu. Commune nini gare comme commune. Gare comme commune. C'est ça ba kan so lungwe OK maman parquet. Donc so ba kangio mbala mo parquet. Mais liboso za ki bongote. Yango wana e dosi sa ba kuluna. Ba jeune ba koma luka mbongo, ba jeune ba koma belela a charger azuma mbongo na e sauver épée. Biso pe to koma obula na ba moto tout ça et ça la biso kitoko fort. To ba no bula na ba mais ye penza koto changer biso to ba na ba deux pneus makolo ba poto ko beba salité le to koma na ba trois pneus et sauver biso pena banda atiri pour matete 500. C'est ko beta tata so za 1500 2500 beta 5 tout. Petit peu de 5 tout. Mon poto de tali pour matete zongi sous tali pour matete zongi sous pour le développement mboka. Pour le développement mboka de bo sepelina. Et ça biso sentiment. Et l'autre dans un mai na éclairage public mais courant tantôt plutôt il y a courant ou délestage. Mais à part ça to fati pena ke ne pena magam. Pour un wana liboso c'est to kende ati okoba luka quartier indile pour série c'est comment à l'aise. Si quand tu prends encore dans quartier faut to katsa mai. Wala yo moto mi bendi midi à 14h. Moto bimi quartier. Ba boîte wana ko ba luka pe la tikitoko bo ba luki mo ate kitoko te. Baola ndo baza mboka bapaya tu bisika balobi ke olobi nini pona makambo biso to kutana ngo esengo ya balabala ya ve. Yango eza ba histoire biso to betela bana biso ndenge to na génération na biso na 2023 o na makambo kitoko o esalama c'est que to betela bango ba histoire pesi ba mbote ba mboka nyonso tout to sepeli pe na ndebo ko visiter biso esali biso kitoko makasi. Pona na taunze za ikutu mabebo to ane kutu to zo ikutu atakutu ba efote. Mais les autres comme na développement d'attente au sol na bino c'est makambo e changer. Là on a sepeli comme na bino biso pe s'abonner, il faut s'abonner la chaîne na biso ya biso podcast obi ke talaka ba ko to ba visiter bino te ma biso to. Et simba makasi biso pe to zaba nini biso to réunissaka ba musicien ba nini biso ba chauffeur à moto ne ba to ba star na minute na moment o pour to développer mboka pena makambo pena changer. On futa ba 2500 na moto 4500 sombu le beti boye oyanda kutola na station. Parce lelo makambo ine 0 ozo moto au moins ça qui passe à bota na meravi yaki bota na omeko yaki no bota wapi partout. Donc indépendance cha. La bana lelo jour lelo va fête na bango tala ba saka na ba moto. C'est que ils a déjà ba pas moko boye ya bien et pour ba wana ki boyete. Abanga mona moto na tata la na Nigeria na ba TV siko lelo bena live yango pena bino moko ezakuti ya lobate mbanga passe te prince yango à bientôt à date comme 2024 pompon ils aussi là et le refrain qui pont mais ça boy karami était goutreuse au côté ba kanganzela indépendance cha indépendant balobi toi en indépendance en tout cas toi na mabele mabenga bina lie lisusu o bala Kisenso bazala te baza ana Kisenso na quartier Rifla balobi bazala konyo kwa mamingi courant moi ba difficulté kanet ezalaka mai petit à petit parce que esalama mais loko ezaki passe ezaki nzela des années nzela oyo biso to nyokwami balobi bakenda matete makolo ba nyokwami na nzela mais donc souci à moi mbala mboka bakoyi koloba babeta moi mbela mama ngolo bani. Bonjour maman. Ngakomona nga Esther. Olobi ni mama Esther. Na sebeka makasi mukonza mboka na biso nde abongisi biso nzela nde sibona uti liberté na sepeli makasi nde ezali ke okati ba boîte meto okati su boîte te tozuka transport a mbama tokemba moti liberté en tout cas mukonza mboka na biso awumela poza mingi bafingi biso ke ngambu na bino oyo Kisenso na bino oyo Kisenso eza mabe bokati akana ba boîte biso toyebisa ba nzambe akosunga kaka suka longo kaka biso pe tokoma lokola bino
sima banguna na biso bakufi soni en tout cas pena sepena mukonza mboka na biso aumila ata bafinga ya biso ke to ana zamba mais zamba la biso elongwe zamba la biso ebongani prince en tout cas mukonza mboka na biso aumela ba kote oyo botama pe akoto na botama pe na koto pe makasi ke matete makolo matete to bando ke na ka mata muso kati bwatu oluki na ngambu kuna ozu transport mais na minute siko sava na nde bateli biso pe pont oyo to sepe ba makasi mukonza mboka na biso aumela mais elo to aka na pasi kaka mainde courant tantôt pito ayo que la biso mawa atala ke ba nde ba olela ma ezate courant ezate ayo que la biso penza mawa mibali pe ba olela misa malamu ezate ayo que la biso mawa indépendance cha misala kitoko nzamba sunga merci Bolandi ndeko mwasi alobi abeta lisolo awa babota bapenza awa mais système ezami tout que le kabo to matati biskato okende ça veut dire que balobi ka pont nde frenisa ki musala mais tozo kende to mona ke non développer koti koto nzela zalaka te bazo souffrir mais siko nzela koti nde pesi développement lelo indépendance cha tout l'état bandeko kande na lobe na bino asiko to komi na cité des anciens combattants balobi ke cité des anciens combattants ya biso podcast kitakati na kata ba original indépendance ouais je salue le grand maître monsieur Jean Fumu Kambamba, le grand monsieur de Yabiso podcast, le grand monsieur maître avocat pour toi que tout ça complet. S'abonner parce que au moins la bolamu ekota na kati ya mambo comprendre te chaîne abana mboka na rappeler lisusu chaîne il y a le grand monsieur le grand boss Roni Malundama Yannick Malundama na bosanité bande nyonso donc Jeking bongo wabino la présentatrice humble servante mama bibish to koleka to koti na masolo ango to kutala bana ya banka il paraît le solo ezake baboti na bango baza penza lisusu te parce que bazalaka bato ebele mais lelo oyo baobeta masolo ya bango bana nde bayebi masolo to koti awa penza po tobeta masolo ya biso podcast a découvrir bande ko balanda biso na mboka bapaya na masolo o etali cité des anciens combattants nayebi sibino keza vers Kisenso to banyango na poma tete to leki na rifla a to comme la cité des anciens combattants bakolo masolo bana o bayebi ba père na bango nde tobeta masolo to koti pa ya mama na biso o ako se présenter tozali koyamba na lopango po toyebi ke non nde bisika to koti masolo pende za makasi po bato bayebi te ba découvrir masolo oyo ya mboka na biso bolakisaka bana masolo ya mboka te bolakisa bana masolo ya XOR bolakisa bana masolo ya ba série ya makamsu Napoléon et pas na ngazanani même mkolo msabana masolo penda ya mboka ndenge ezalaka yonga na sobeta masolo ya mboka elongo na mama nanga oyo azali moto asobeta masolo ndenge ezalaki pona ni cité des anciens combattants pona ni bapesa ki kombo pona nini toko découvrir awa de to pesa mbote bonjour maman indépendance cha ngai sikoyo pona koloba nyoso na yebite me mutu abi peza ancien combattant ndenge bandaki bango ye yango na bengi ye pe aya koloba ndenge nini ancien combattant bandaki bonga na aka kokuta déjà cité chez koti ba papa bazalia ba papa na biso bazalaki ba se combattant basi ba kei bango nyonso totikala kaka na ancien combattant moko kaka ndenge toloba kilobi papa Mahako o azalaka chef de quartier na biso mais bana o bakoli awa na kati ancien combattant bango surtout ye yango na bi opesa ye page wana po ye asfongola ndenge ancien combattant ezalaki kombo mama nani kombo nanga mama Mwaka Dibandi Antoinette mwana ya ancien combattant mwana ancien combattant kombo ne Dibandi Lusala Polycarpe akufa mama pe akufa biso nde totikala nde bana kaka totikala awa totikala na kati ya lupango oyo toza bana ngai naza mwana ngai pe naza veuve militaire mobali pe akufa nde navandi na lupango o papa na ngai atika nde navandi awa na bakoko na ngai. Merci beaucoup mama. Bandeko ya biso podcast azokende tozoloba toza na kati ya cité des anciens combattants
quand nde tobeta lisolo tozokende bisika ba ancien combattant ba bundaka bitumba tozokende poto mona bisika babengi o biso na bino tozo découvrir bien que ezalaki cité bien que ezalaki place ba ndako sala musala mais ko sala ke bandaku etongama bateka bandako etongama makambo ebele po bandeko na biso to ba papa na biso na nyonso presque basili maman ebisi biso ke batikali na papa moko pamba o aza parmi ba papa nyonso bazalaki ba combattant parce que dobenga cité des anciens combattants ba grands combattants ba o bazako ba kobeta masasi bango nde moko kaka parmi bango to ebite to ke koluka eso to mona e po ba esaki biso lobi ke ata moko azate mais tant to sali sous ba investigation nde ba ko l'exception ke moko atikala alors ce ko awa to mata na bango quartier botala ndenge koma ba somba ba mapangu bon isa quartier nde to kanisa te e koma bisika bat bazo vanda nde bisika bakabela ki batu wana biso to roye kwa kama solo o ba royebisa biso na bano basaba bana ya ba ancien combattant nde ba kobeta masolo to découvrir biso na bino elongo ngana ebite yo po ebite tozo ke ko découvrir tozo linga to yeba réellement na kati ya cité yango toza toujours na kati ya Kisenso bisika tozo ko ba pona dwe couverte na biso yo mutolinga olakisa mwana oka lisolo ya banani oyo mais lisolo ya kitoko eza lisolo ya mboka na kati ya Kisenso batu pe baza bana pe baza bakolomboka bazali obetelaki masolo wana te obetaka masolo ya Napoléon Bonaparte o eza important il faut kobeta masolo ya mboka na biso surtout ya baza na mboka bapaya to découvrir na bino bisika tozokende donc awa cité des anciens combattants de bisika tobeta masolo ya bato nyonso baza na biso batu bako découvrir bao baza na mboka bapaya potani na Melis Pema na cité des anciens combattants na obeta lisolo na purvie na ngana kuti mbela crane vanda abetela nga masolo po balobi yende ayebi ba réalité belé donc papa mbote na yo mbote mama ngai papa Kida papa nani papa Kida o kombo ba ebeli ngai na quartier oyo na mboka oyo atuka naza parmi bato bayaka liboso awa ngai nakozala ta suka 10e na âge nakomelaka awa na 12 ans indépendance cha beta mwambela awa biso na bino tozo découvrir okomaka na âge nini nakomaka na âge ya 12 ans naza mwana indépendance na 60 na 72 toye na mboko na longwe njili toye na quartier na 72 boyaka na ba papa na mama boyaka na ba papa awe alaki mboka moko Mobutu na roi Baudouin ba tambolaka po ezali place moko ba soda oyo ya 14 na 14 à 18 na 40 à 45 ba papa wana bepoki wana roi Baudouin atali esika oyo akoko tia ba sien wana babundaka ba guerre wana ya Hitler nde Mobutu alakisi ye batamboli bakendaka mission bakende kotala esika ferme ya Kasavubu eyalaka ezalaka kotoyo te ferme ya Kasavubu ezalaki kota nti brasserie Mobutu pe azwi ya ye pembeni ya mai ya Lukaya ya pont ya Lukaya vous comprenez alors tangu baye na roi Baudouin tour kote po batala ndako ya Kasavubu ferme na ba makambo nyonso nde baye komona shito baye pe kotala esika oyo armement ya Congo ebandaki kofanda Sokolobi armement c'est que champ de tir place basoda bazoko ya koyekola bakoko na banda yekola misala bakoko oyo bazako bunda bakoko oyo biso tukutaki ya onga na kutaki ya ya bato babundaki ba guerre à 40 et 14 à 18 na 40 à 45 lokola awa oyo ya champ de tir on est champ de tir na kutaka koko moko ya Muyombe abundaka bitumba awa ya 14 à 18 champ de tir na omone le côté bateki mapango bon
ndenge ba gouvernement na biso ndenge bandi kotambola banana tango ya Mobutu moi eloko ekozala monument il faut bango batrouver awa tu yaki na ba makamususu oyo biso tosala awa meso na lobi pe ezali pe mabe o comprendre mais ndambo nazoloba yango nazoloba omoni oya mabele banda na gare tiboyi ya ba pesaki ba se combatto babundaki 14 à 18 40 à 45 et suki tina venu de la paix bapesa bango mapangu bapesa bakabela bango bapesa bango zali bosomba mapangu siko Mobutu na place wana il fallait atonga ngo lokola bandako office pour le temps là l'état faut atonga bandako office awa bapesa bakoko wana mais batonga kate o comprendre ezalaka nini zamba oyo eza zamba rai elongwaki banda gare ti awa oyo nga na mona avec mabanga ekota awa kote oyo bachat de tir nde basala bandako mpe yaki ntina mabulu o comprendre mais babiloko wana so tobi nde bato bakoti awa si bolukeli nga riske te ozomona ndambo na kati mais oyo ezali quartier ya banse combattant champ de tir na champ de tir biloko ni ezalaka na champ de tir awa na yeba expliquer nga champ de tir pona nini champ de tir ezaki esika oyo basoda baza koya koyekola batir ezaki na babeto ezaki na mondelo awa o comprendre ba mondelo yaki na 4 piste oyo basoda bakotelema bo okopa babeta masasi epuis babeto ezaki likolo ngomba place baobeta betelema lokola moto baza obeta masasi place wana biloko wana tuka nga na kutaka yango o comprendre na kutaka awa puilili o comprendre bamanduki ezalaki awa bandako batama na bandaki komuto wanomonaka baballe badeshe nango wana bacuivre tokomisaki yango tu bacuivre moso lokoti mpe yango ebele eyaki mpe kokota na mwa bakopi mobomona ozinola na mwa badeshe wana bandeko ya biso podcast akiti na terrain oyo lobengi cité des anciens combattants tozobeta lisolo ya mboka nazodeklare lisusu opesaka olakisaka bana kaka masolo oyo ya bamboka ya bapaya mais bana bayebi masolo ya mboka na biso te ya biso podcast azokende kodécouvrir makambo elekaka 40 45 18 14 à 18 nakutana bakoko ya ba 1800 ba 1700 bazaki lokwa koko ba 1700 nakuta ye koko Alphonse zadi ata bato bana mikili babi makambo nga na zulu bayebi pe bayebi siko muto azulu yo pe papa na bino azaki ancien combattant bon biso père nanga azaka ni kosana ona tralitala mais lokola yebaki information na ke bakabela basuda père na moi anina azalaka nango azwi mabele na ye mpe atasala bamikanda neti na leta bani mpo ezalaki so bapesi yo opesi bango masanga ntango opesi masanga oke osompe ofuti nini fishi no na commune eyebaki bazwaka bambongo omoni ezalaka bongo wana batekelaka bango lokola kotekela bakabolaka penza te ezalaki bapapa bakoko wana koko mosu aza na mwana te azwi kaka mabele abiki elobi akufa na ye yo civil oye apesi yo bimi mwana na ye mpo bakoko belokwa koko oyo biso nde tokunda koko wana azalaki ancien combattant azalaki na mwana te o comprendre mais tobokoli eti aumeli nde koko wana kufa atikelanga mpe mwangu ya ti lelo na ntinde nakokisa 63 ans yango mwangu ya wana osayelango nini asalelango zadi bon epesanga mwa bwanya mpe na mwa oyo aloba epesanga mpe mwa bwanya atikelaka biso maloba mpo na mboka te mpo na mboka me mboka so tolobi mpe wana nyonso toyoka ata mwa maloba atikelaka biso mpo na mboka kufa mpo so olandimaka mwa mboka tozomona mais biloko wana so koloba yango yala makambo mosusu okoloba te oyo biso tomona na bamboka oyo okomprendre bapere bakenda biso totikali tobokola mpe baleki biso mpe tokende
ngana tuni roi Baudouin alekanaka awa tambolaka kaka po atala mabele ezalaka ndenge nini? Mabele ezalaki vide à part rai wana na bandako wana batali mpe na kati awa okomona ndako moko eza na elembo ezali wana ozoprendre okomona yango elembo yali eza kaka na kati wana kokende sikoyo nalakisi yo omoni mwa elembo oyo ezalaki garde oyo ezalaki boye tokutaka mpe boye okoprendre tokutaka makambo mpe ebele awa okuta makambo ebele makambo ebele ezo concerne mboka kuwa ya batu okuti yango na kati ya bandako wana ezalaki place moko litala na ba 72 wana ezalaki mwa bako enlever mutu baye kotu comprendre basali mutu wana mabe ezalaki awa tina moni Mobutu pe raisonnaki ba place oyo te il faut na sombango asalaka masolo ye na roi Baudouin po batonga mbuku me balongwe ala bake tunga mama Mobutu comprendre mwasi na bendi mbongo wana bakosi bakoko na biso wana bakosaki biso tadi bakaka bavie na biso kaka batu batamayela mboko oyo bakosi na ye bakoko wana bakoko lokwa pe bele batangaki na bango bien te bakosama tokomi okangaka balopango kaka na bamondelo kaka mosusu ayanga aza mokonzi asali boye omona mpe so otongi mpe te mosusu aye susu abotoli yo soda mosusu aye susu abotolo kaka marke biso tokota mboko na bangare mais lelo tala mona so angarti ebele na ndenge awa ebandi na ndako ebandi boyeboye naza na ntango ya koloba me intina koloba po toyebi mpe baplace biso osengaki esengela zando esengela terrain aka bakonza biso bateki esika oyo bilanga biso tolia ndunda na mwa cher kisasa mobimba ya makambo etali rifla se kombate esuki kaka awa na avenue de la Paix oyo wana nayebi te soki basoda ya sika to ndenge nini me ase kombate esuki na avenue de la Paix banda avenue de la Paix ti gare ti mai ya Kiseso me tokomomona bafilme biso tokomanyonga manga pasi na se kombata safu cher tozosomba biloko moins cher bato bauta ya Kisasa bazoya awa puviki amona kolia awa yaki propre meta siko nde tokokende mais namoni bino boza na courant bon à part courant mpe wana na sepela na nanu ye moko some likolo na biso nyonso tu na se awa na mboko ya Kongo ezaka Félix wana kitoko na nzela akutu wana matuka wana bon nakobanda na bo awa nzela ngala ya na camion banda na wenza bikiko ti na ndako na biso kuna nzela oyo nzela mais moi je te témoigne anga te bibi na bipe na place oyo ba mindele batika po basala po ya ngamu comprendre nzela ebanda basala mona tanga Mobutu tracteur ezoko ya nzela mais tozela ka prince yango a rien bon mususu pe aye kaka ba marque kaka mais en tout cas na CPC en massa nzela efongoli penza mais massa pe ayebi faut pas face soka tali ayebi abia tozaka na mutu ata na limite mais bandeko ko pa tokomona ye tokomona ndenge nzela salami tonomone pamba bandeko tozobeta lisolo ya basien combattant. Est-ce que tu as une place moi et les Mbouezali, place au lobby que champ de tir. Balobi a eza champ de tir. Champ de tir eza place babanda ko beta ko apprendre na ba soldats nyonso. To bato pe ba ancien combattant pe babeta kama sasia. Soldats oyo bakendeki na guerre mondiale ya 14 à 18. Bango babanda ko koyekola musala ya kobeta mondoki awa. Omoni siko elembo ata moko eza elembo ngoyo baterasi oyo ezaki terasi awa tolia bambisa awa biso bana nyonso to awa shite ezalaki quelque part to sokola na mai awa to bana mike mai ezolongwa na source nde bisika elembo ezalaki elembo na liboso yango te oyo ya ba Belge au Belge champ de tir yango oyo bandi poto yango ata mwa lopango moko ezalaki te bandeko tozokota beton ya awa place nini
oyo champ de tir oyo place babandi kanga molibi alaki a porte alaki awa basoda bazokende weki aotala omoni bamiri oyo eza bamiri ya champ de tir bamiri ya babelge bandeko toza place tozoloba bake twabeta bisika bazalaki kotinda banda koyekwisa bandeko wana bancien combattant à l'époque ya 40-45 balobi 14-18 bisika banda kobeta masasi po basala mwa entraînement banda obenga ngo champ de tir mais lelo oyo elembo ata moko te ezolakisa ke eza champ de tir botala bino moko bakonzi ya mboka batikani elembo ya béton terrasse oyo ya babelge ndako garde oyo na bango bazwanda fanda yango yawo ndako na bango oyo garde wana eza garde ya basoda place basoda bazofanda eza yango wana arme ezofanda kuna imagi koma bandako arme ezofanda kuna oyo eza lokola place lokola bagarde li place bafanda babiro na bango moko ya bato bazogarde awa voilà bancien combattant batango bakatongo wana biso nano te mponga nananga mwana 60 na yo so yo katango ekokuta tango na ekokuta koko oyo moto nde moto ayebaki masulu malgré totikali na papa mosusu aza kuna aza maladif mais ye ayepe sima na mbuku oyo malgré bato mosusu bakumisi mpo akomaki chef du quartier mais na ngai oyo ngai namona na kati ya quartier yango ngai nazoloba okomprendre nalobi te ko nini namoni to moto amona nga mabe te oyo ya ndako ya bancien combattant ndako ya bancien combattant okomprendre ezalaki na bandako mosusu ezalaki mopanzi kote oyo oyo place baminduki ezobombama okomprendre eza na babeton mosusu ezalaki na katikati awa 4 piquet ezalaki awa bobuka signe eza te bongo mboka yango te bilanga kutu boteka gouvernement azoloba te bamama na ya biso bakufa likolo ya babilanga biso tozalaki awa kitoko na mbuku kolia kitoko toki mpe kutu kuna te awa nde namemelo pondu namemelo makemba talokwa bana oyo yaka papa yaka nano te akei omoni bana tata bana tokolisi na bamboka ozomona mpo tozalaki kimia antuka elongi oyo emonani bato mosusu mpe bamona nano yango te bakoyebi soko nake moto yango oyo ye wana obino bokutani na ye ayebi mwa masolo ya awa bato bamwa ndamu nalobi na asiri yango wana bandeko tozokoba kolakisa esika oyo tobengi esika bancien combattant bande kovanda nayebi te baexplike biso totala na bino bancien combattant mais elo ezopesanga mpasi na mboka na biso RD Congo eloko ya makasi référence moko te ezolakisa ke awa champ de tir bisika bande koapprendre bato ezosala na mpasi eza place bato azovanda tozobanga po tofilme ntina suka mais ezotikala kaka elembo moko boye mpo ozomona ndako yango eza différent na bandako nyonso oyo bancien combattant bande kovanda bao bande kovanda kote oyo koko oyo bakutaki wana à l'époque lelo ata elembo moko eza te na mboka na biso ke bancien combattant ke histoire ya 40-45 histoire ya 14-18 bato oyo babandaki kobunda à l'époque tala bisika babaya kopesa bango lokola récompense oyo babandaki kofuta mwa mosolo moke po ete barécupere sikoyo mais lelo elembo atako moko eza te esalaka mpasi na motema parce que eza bisika oyo bazoloba champ de tir bisika babandaki kolakisa basoda lolenge ya kobeta masasi ndenge bakendaki kobunda na 40-45 na 14-18 mais lelo signe atako moko eza te bandeko ya quartier oyo ya ancien combattant bazolela bilanga kutu boteka bandako kutu ezosala atako signe te ezolakisa kutu te ke awa bisika toza ezalaki champ de tir balobi champ de tir place oyo babandaki kolakisa baancien combattant kobeta masasi mpona kobunda na bitumba motema pasi elembo atako ya malonge eza te bandeko bazoregrete bisika oyo ekokozala emblème ya mboka na biso bisika oyo ekokozala lieu touristique bisika oyo ekokozala histoire de notre pays
esika oyo ezali bisika tokoya tolongwe kuna toye po tobeta masolo ya mboka na biso meloko ya pasi na kati ya mboka na biso bisika nyonso batekaka na champ de tir na référence ezate na bato babanda kovanda lokwa bakenda basila bebana na bango quand même bazali quartier mobimba etekama na bato mosusu. Est-ce que penza toko comprendre likambo na mboka na biso esalaka pasi makasi tozomona symbole te ezolakisa ke awa champ de tir ezalaki tozomona ata ndako moko te ata place moko te ezolakisa ke awa champ de tir. Or il fallait que ezala emblème, il fallait que ezala lisolo ya mboka na biso, il fallait que ezala lieu touristique po tobetaka masolo na bana yango na bibisika yo zala obetelaka bana na histoire. Ngana bien grand monsieur que je connais bien, que je salue en passant, mais c'est Espoir Mutumosi abetela bana masolo, mais masolo obetela bango ya ba Napoléon abeta histoire akati, mais ya champ de tir ya biango te. Où allons-nous? Pona nini biso ba indo to bungisa na makanisi na biso? Pona nini biso ba indo to zo bungisa na makabo eza important? Ah siko to robetela bana nini? Champ de tir ezala keloko nini? Pasi na motema bandeko. Et ça li passe na motema pona koloba ke référence ata moko ezate toye to monika ka cité ya pamba lelo komi ba ndaku ya batu to ebite bato ba kufi ba kei. En tout cas histoire ekoti kalate histoire lelo za na Bible ezali po batu basala kinini po batu bazalaki batika ki elembo yango histoire ezo continuer histoire esilaka te kufaka tata mutu akufi histoire na e continuaka maintenant na mboka na biso ba négligence. En tout cas ba la poto bisika boza ba RDC, bana RDC, ba Congoman nyonso, bana kisenso baleli. Baleli ke non référence ezate mama bibi chaleli. Yangona yabiso podcast akoma kana ba terrain opo ameka ko faire voir na batu bolamu oya mboka na biso mais o eza négligé. O batu ba yebite champ de tir. En tout cas ndeko azozo ngo malamu amona ke cité des anciens combattants yangoyo. Place ba ndeko betisa minduki po basala entraînement. Mais elembo moko ezate histoire ezokufa pona nini mboka na biso histoire ezali kokufa pona nini mboka na biso tozoza na histoire te baoyo babilenge bayebi atako eloko te me bavanda kesika o esali pasi mingi na motema na yebi te bapoza likambo aloba na biso kombo nana comme nanga mettre galo ça ça ba biso bon ne père le bikara là ton père même moral on a raté il doit élection doit père pour que là doyen mboka o que mon bête pour donner mingi da cette gare banela barane kuluna ne mingi mboka o kuluna e makasi mboko pour ça atra mamnaye la kuluna na biuna yekuna asinda bato bona maele kuluna makasi mboka o mboka mbe binango wa mi do na o bata moko ko na téléphone batama. En tout cas, tozoko bana papa parce que ayebisi biso eza na papa moko mutatikali to ebite papa ona est-ce que koyamba biso akoka koloba eza pe bien pour eza bien batupe ba maso msu bakinda ba mikili ba mboka ebele ba Brazzaville na ba Afrique na ba Sudo ba zalaka awa ba masa na ba leki na ba vie ba mona bilili ba mona pe père wana zakaka biso pe ka to lembate na social lo toza nango na se combattant pour to banda social to banda ngokunda bakoko nano ya ba 14 à 18 to yebi social awa nde social vous comprenez mais gouvernement temte da biso po bandanga na botama nano l'état zwanga na musalate nano na salata na moi compagnie moko te. Donc yo yebi basolo ya ba ancien combattant mais il faut ngola pete po batu ba découvrir pe yo. Bon, eza bien yango moni na CP na émission na liba émission yango pena di ezalaka mikolo nyonso tu batu ba yoka pe ba mona pena ke no wi ya solo batu pe bako pesa no pe mtu ate papa na isa sala kaka nazali vous comprenez to zakaka bongo na ina tuna bino bana na kati ya ba ancien combattant eloko nini bino moko bo salaka wezaka moi entre bino biso tato kotia wa malgré Mobutu na bangonga wana moi ba douleur yaki na ba famille totala ba douleur ya koya ya ko vivre en tout cas moi ebele awa penda presque nde tozaki awa to bandai ko boya nanu moyibi
ndenge tokolaki na bamboka oyo soda abandaki kokota te biso moko tozokokengela mboka na biso ase kombata oyo tina ndenge tozokolisa misala ezalaki nango te mosusu lokola biso nasepelaki na baseri wana Mobutu atieli biso bato ezokende ba Brazzaville nde sikoyo pozwa oyo alesa bapere omona kaka ozwino bato wana mpo courage na yo lokola courage ezalaki nango na bata wana nga na travaille bamasuwa banini kende Brazzaville nazoya okomprendre ebele ya barome oyo bayebi bamondi motango aza kaka mpo naza na ngai napemi kote oyo lokola twana na mwa bourse moko boye mwa bangulu mpe yali nabokola nanga na bangulu. Mais maman okobetela biso mwa lisolo bino bobanda ofanda awa oyo ofandaki awa lere papa azalaki na bomoi bozalaki na ndenge nini afandaki awa te yo ofandaki awa te afandaki awa te nayaki nde kokuta site esi ekota nakutaka papa na ngai aza nano na bomoi nakutaka ye awa ngai akoli mingi bakote likolo ti nda ndenge toyi kosisa toyi kokoma awa mobali ayi kokufa na bitumba mobali azalaka soda azalaka soda ntango oyo okutaki papa awa akotaki azalaki na bandeko mosusu yo osobalaki okendaki abala kala nakenda kutu na bota na silisa ndenge nayi kokoma po touti kalemi lere toyi kokuta bapapa baza awa nde bakomaki deja awa na se kombata awa nakomaki kutu koluka papa mpo natikaka ye na bikanga bakoma pe bakoma na se kombata nde nalandaka awa bayi kolakisa nga ndako na rai wana siko okuti biso wana nde sika de fe pere na biso azalaka kombo na ye di bandi lusala por carpe azalaka ancien combattant penza bundaka penza bango wana penza babundaka de 40-45 bango wana mais sikoyo ntango yo ye okuti deja mboka esalami mboka deja esi esalami okomi na neni ngai awa nayaki na ba 88 esi esalami bango bakabelaki bango nano etondi ndenge etondi boye te ezalaki vraiment bato bazo nano bisika mosusu bazali bisika mosusu bandako eza te mais sikoyo nde site ekoti mpenza bien tokomi sikoyo bamindele se kombata ekomi ville bakomi kolela yango mpenza ngai nazwa ata lupango na se kombata eza lisusu te ekomi cher emati talo eza lisusu te ozamba ne te eza lisusu te ata matiti moko eza susu matiti ezali ka ndenge oza na balupango noboyo opaloli mwa pondu wana ndenge ozomona wana oloni me oyo akobaka ezamba bakata lisusu mpo moto atonga ezaka susu te sikoyo wana mpe batika kaka bongo batunaka mpe eloko lisusu te ya nini na bakonzi ya mboka batunaka te bakotuna nini deja eza site esi esalama kala batunaka te yango wana estce bana basien kombata bakutanaka bon oui tokutana lokola dimanche awa toza na réunion topesani ba invitation mpo biso mboko social mwa invitation mosusu yango oyo oyo natikela moninga mosusu bana bancien kombata nyonso bakutanaka mon boss Roni Malundamba Yannick Malundamba Joking bana bancien kombata bakutanaka bazali babi malgré bango bazalaka toujours bazali bokutanaka ba samedi to bokutana heure nyonso tozaka par mois tokutanaka mbala mo lokola les deux oyo tozokutana epa boutre na ser na avenue na seka pembeni ka place bokutaki kuna masolo ezani politiko to biso politiki te biso toza na ndenge oyo tokei mwa réunion na biso mwa moke totie mpo nini tokoki kobomba okomprendre toza nano esengo nano epa ya ye moko beton de beton na ndenge bandimeli biso prince toza mpe na nini susi na biso keno prince na biso tomonisa yango mpenza elengi na ntina bamboka nyonso ote oyo bazwaki gode ya motu te oyo tolingi nde apartir ya se kombata susi na biso ya bareno presque eza bongo même kikulu nazali tozolingaka ti tosisa bareno na biso leta aide biso tosisa nano kimabe eleka na mboka mpo biso tozalaki na mabe te tokoli na bana na biso awa mabe ezalaki te me tomoni kaka bato ndenge batondi mabe ekoti bano mpenza ya basodo baki kala mabe mpenza oyo ya boye ezalaki te mabe koti na ndenge ya kikuluna me na siko mpenza baza ya kokita mpo bayebi bapere wana lokola bazwa mpenza biso en charge c'est-à-dire bakota mai sikoyo nde bozosalaka bareunion ya bana ya baancien combattant nyonso tosala mpo baide alifopa mwa moto akufi tosali mwa contribution na biso
Omolokola ye oyo nde bomoni papa oyo aye oyo papa nepe mobundi pe minene. Vous comprenez? Omoni koko oyo place na la gisio. Tangu bango baye Malekonde na Alphonse. Wana nani? Koko Chandeti. Komuna ye konde tout suba. Azalaki na bana te. Azali na mwana te. Ni mokaka Jean. Wasaka boutique awa. Akufaka neni? Kima mbuya loba te. Biso bapake moyombe. Lukwa ibeka moyombe aye ajembeli bo biso pe mesiko na kokufa ya pa koko wana tuti omona te à part omoni ya na ye ya oyo nde to tika e chaque jour kwa wana balalaka na koko wana pour moi de mouvement ala muki dibonda gouvernement yebaka ta lisolo akoko wana te même kutu ba quartier malamu bateka na ba lopango ke ba rezuboto yebite po kundamaka bongo te akundama kitoko kitoko kaka na ndenge kaka social na Basile il est na département pour asa 14 18 to leki wana baninde seke ebimi ba iba plaquer ya biso na lemba imbwe bo to nde David Sinemika mikanda de wa perso ba daye lelo mingi tasingi mon vieux David wa en tout cas bakongomane na sur terrain bakongomane naza na mabele mame kisenso na yebiso ke kisenso bat bazala te bali na yebiso ke na kisenso eza na ba découverte ezali bakongomane baza bana ya ancien combattant bakutanaka bon bouger un jour peut bobisa peu moi député bon sinon en tout cas la quartier na souci na nga na mamoy vous comprenez faut to bimisa député na seko bato tikaki en tout cas yemoko fuma banga moyo po banga moyo kombo bandiawa ande lisora banga moyo yemoko ayebi ayebi oh village ya moloka ya banga moloka de banga moyo so le kino wa pano oyo on atratika wana au mona bakomango numéro 4 na siba comme village de moloka ye banga moyo idéologie nani idéologie ndenge zaki wana na batu na batu ka bawana bazaki moi liboso nanga vous comprenez po bango batu babimisaki kombo ya banga moyo tangu biso tokei matete toye kosangana na bagere ba zapa ba mede wana mede azala bien na bando mela bazolo te bele ba champion bele ope ba monanga bayebi vous comprenez bele nde toye kopesa kombo ya bango oni biso banga moyo bango oni britannique biso banga moyo tant to comme na banga moyo biso le bino banga moyo na répondre na bandela susu o kisanso babanga ka nzambe na nza batu ba soki ba tala ngo batu ba yo je dis eko bima na masulu moko oyo tozaki nango na culture wana erona moi toujours simba ke no bana basoda c'est-à-dire mopanzi bazotosa c'est-à-dire atoza yanke yibaka na matete biso tokokende ti matete tozwayo bayebi babiso baokida o mais lelo moto komi na bana kali siko bana ngo pe oyo ya kuluna tukasoza na kuluna so longwaki nango na bakinga abwa banini meka kosukisa ngo kuna omoni megala kosikisa ngo kuna po ndenge biso tofanda biso moko bana tofanda bana basoda tofanda bareno na biso tolingi nde totikala pete mutaza na mbongo na ye asali baaction na ye mais tout qui s'en sobokabwani quand même obi ke godé bo simbiete de toutes les façons na boki c'est je salue en passant mon bourgmestre quand même en passant na côté godé aza petit nanga malgré a mokonzi na ko mais na ko lobaka po ndengango ayebi vous comprendre na sepela ki ke il fallait zala bourgmestre pour ayebi qui sens a petit nanga liter ayebi ki sense to sala ba lit ba nini ayebi pe o ba petit na mso asima ba bamba manaye ba bamba alors ayebi vous comprenez mais na regretter ka ndenge po mokile ni na malamu te faut pas onga na lo baba msu pe ba sepela te ba omaka na lobi bu ba betinga kibota po na trahir bela te obeta kibota te rien bala oui papa loba moi golobesa te ngai na uti kalu fungula na ye awa na mwa aja mwana awa ngoma mayebo ezobota awa bantilope bazobima awa
kuna na monga vungula zamba bango bangombe donga na koli penza do mutana na suka kuna na mutaza kuna to ebani loko moko to kuna na bibembe bana banga boyo kote bibembe donc danse penza au moins babiloko et matin quoi ba cercueil ba grand monsieur bo sentir hein ba bon wana bien matapo femme ma cimetière cercueil ko to banina lemba imbo lemba mi kiboto to ezonga ba sala o to nga to boya me to kaka to sala ai to sali yango siko yango ne ko masiko ba kuma kunda kaka wana se aba ba sika musoli kolom faire mission de pesque nto te ko mais molimo isa panza na rappele bino na banga moyo babi idéologie banga moyo ebimaki awa balobaki bakolo banga moyo bakolo idéologie nde bango on a besoin de bimsaka député pour bamona peu vrai pour option to sala yango nde mona ba commune mususu bakolanda idole bamona da batu wana idole za tuanga to bimsaka gabi mafungwa zali po ye anyuko amina biso zali to matadi to sengango na ndenge teke poko kaba elamba o te bote susi lo sutunga nana susi ya ndiko nanga wana leki nanga wana l'état soyez abimata député pour akoko bundela biso pe mwa makambo ezozanga biso lelo ezalaki mama na kati maloba te lelo ezalaki awa kuna bazobomana ekomi nzila mundelo mais sikoyo eloko nini basali nini babongisi naomona su babiloko wana te mantwa namona su babiloko wana te wana so eloko eza na bongisi kaka na badinge to baye oyo edevie mokili indépendance cha mama bibishi na mabele banga moyo alobi awa bakolo idéologie bapesaki kombo ya banga moyo bakabolanaki na bana matete balobi kuna oni britannique bato makasi mais ana banga moyo balobi bango babangaka nzambe na nzala donc système eza awa ke ana kati ya cité des anciens combattants babe bato banda kota te bongo yo muto ozali oza Congo man lokola nga talaka secteur na lobi no kina kati ya banga moyo bato baza te kisenso to koti bisika o balobi ke monument eza te tala na kati ya kisenso lelo lisula bakasi balobi ke champ de tir ya ba ancien combattant ezalaka awa na mabele oyo biso toza ya kisenso na banga moyo na langwa ko wanga na kisenso na akoloba ki na kisenso eloko eza te bongo bana ya ba ancien combattant basanganaka tout le temps to ka idéologie na bango pe to koya pe na émission na bango to ba buna bango eza nini toleka bandeko ya biso podcast akota sur terrain na cité des anciens combattants les anciens combattants moko atikala les anciens combattants moko na minute toye azana mbetu ancien combattant oakoka ko betela biso masolo pona mbela ya mboka mais botala esiko ana mbetu mwa biso tozwa ta masolo malonga ezate na ebite soka kokoloba bomona ye ancien combattant tozana kati ya chambre na ye babilobi azaki mwa malamu mais talaka nzoto plus de 80 quelque to que 90 ngana opc 100 parce que nandibite ke ajoana parce que azokoka souté koko mbote boni oza malamu naza malamu na ndenge kutina siko naza malamu mbele navandi uvanda na umona ngai malamu na mona yo malamu naza biete bandeko bo comprendre que naza na kati ya chambre parmi ba anciens combattants nyonso eza na moko kaka tikala kombo ya pakombo na ye papa nani papa Mahako Tisanda toza na mwana ya mwasi ndako se présenter bien kombo na ye nani Mahako Tisanda kombo na ye kombo na ye nde Mahako Tisanda nga kombo na nga Anne yo za 40e na bana na ye mwana liboso papa azalaki ancien combattant combattant kala sikoyo azaki nani na grade nini oyeba susu
nayeba su te akomaki ntango ayebimana nkokolo ya 6 ayekoma chef de quartier azokokamba bato na quartier oyo ti ebele bazalaki ni bakufaki bo balukaka ekuti mosusu batindele bakaki na banda ata 3 fana kata ndako baleka bakufa me atikala ntina moko ale po azaka motema malamu tata bana ebele ndenge omona bato ebele basoma mapangu na quartier ya travail ya papa oyo aboti bino combien aboti biso tozala 6 bino nyonso boza na bomo te totikala 4 mibale bakufa bongo mama mpe akufa kala totikala kaka nde na ye na papa sikoyo aza na age nini papa aza na 89 ans me azwaka mbongo ya leta azwa mbongo ya leta mbongo wana tikala na azwaka mbongo ne oyo abosala na fonction publique bapesaka bino bapesaka ye azwaka na fin du mois nyonso azwaka mwa mbongo yango ezalaka bongo ezalaka bongo sopo ba 220 millions wana nde azwaka sikoyo eloni ezotungisa ye bamalali ekaka na kokola mobala makasi nde omoni wana lelo kanje boye okuta azaki akolia me kala mingi ta tokufanda nde na mbeto tokolia asisi kolia kala mingi te tozwa masolo me torate masolo ya kitoko nayebi kuti ndelo na bibliothèque me bazokipe en tout cas ololoba nini mpona bato bazolanda biso mpo bayebaka bibliothèque moko ya ancien combattant aza na lisolo ya mboka ye mpenza bato ebele basoma mapangu na quartier baka kotuna kaka ye papa yebisanga adresse yebisanga ndela lupangu nanga soki ezaki ndeni na koyebisa bie aotanga glographie ya mboka o abi muta kosa bino te bato ebele bayaka batika bato lupangu bafanda bato na babaluka mapangu ekoma ya bango tata na bibito otika te bayepa tata o to mata bamati tiku ne pa ndela lupangu oyo atekelaka bato mapangu na quartier o alobi antuka biso so mapangu na biso ezongi a travers papa maako po papa maako nde azaka mokonzi na quartier oyo après kosala mosala soda aye kokoma chef de quartier tant papa Luki aye kokufa ale ye aye kokoma koye ko remplacer papa Luki abetaka pe mandoki na champ de tir abundaka pe na champ de tir nde omoni wana bunda ti banda katanga ndenga sawana kasi olobini na bato baolanda ngai en tout cas bao basala musala soda na solo so bosala musala soda na obanga nzambe bokoma ndenge tata o azala asa pe na mwa ni musala soda otangisa basoda na Kasangu na centre ayebise nde okende na fond ndenge wana komeka koyibeloka mutu te zala kaka sala musala soda no honnête ninga ne papa na bino mako ndenge na sala ka musala tata soda baninga bakundaka na zelo bake bunda guerre na katanga kuna bayekute bakundi so kazana otala kingo nende itikala kabo baninga betala mbamona ki kana boti bo baye mutu bakundi babimisi zelo ali yala muke babi wi na arme na simaka babi o penda za mobala solo ipoka ndo kutika na maladi mobala matata ndio mona ke bon mobali modo neto sana koko kokisana nani vraiment tato na regete kaponde nga obela bu ba ikoni ya 40-45 bundaka tata oyo baye bazolanda biso boka lisolo kitoko mwaye tosolola mpe na ye eza te mpo tokuti ye na mbeto eza problème ya age me tonge tozwa masolo kitoko na bibliothèque na biso angaka betela biso lisolo yango mpenza ndenge ezali me yobu tozolanda ye so oza na sukali na ye ya kota suka po eta pambola ye mpo moko alobaka oza na miliki bakonzi ya mboka boya kobeta susu masolo ya bato bazokende guerre peut-être akoza na mwa likanisa koyekisa bino ke na 40-45 tobundaki ndenge boye aza na kati ya masolo bomeka kotuna ye boluka ye mpo boloba ke azalaka wapi 40-45 tala ndenge akomi kimokolo epai mwa mbongo moke azwaka ya leta me yo moto oza moto ya mawa yaka ata kuna miliki yaka ata na sukali yaka ata na mwa eloko mpona kokanisa bisika icône ya ba ancien combattant atikala kaka mutu moko azokoka koloba te en tout cas indépendance cha ayebi ke non 40-45 abundaki yango mais nzoto ezokoka lisusu te mpo mosala ezalaki makasi bandeko toza na kati ya ndako ya papa maako oyo azali icône moko kaka tikali mpona makambo etali indépendance oyo atali makambo etali ancien combattant tozobima mpo toyebisa bino toza vraiment na ndako ya icône toza na choix te maloba eza te kokola sho eza te azali na ye badifficulté eza kaka kokola badifficulté eza kaka kosolola badifficulté eza kaka koloba nde eza lokola ya difficulté toyaki mpo tobeta masolo ya cité des anciens combattants nayebi te motema ezozoka mpo baréalité ya mboka na biso banégligence eza ebele
na mboka na biso tozobeta ata masolo bato mosusu to ndire baexistaka te mais eza na bato bazokobeta bamasolo ya Jeanne d'Arc na mbela na kati ya bafrançais na kati ya bamboka bapaya babetaka mpenza masolo na bana na bango biso toza na masolo ebele ya kobeta na mboka na biso mais tozosaladisaka bana bafilme ya pamba mais tokokosala ta mwa monument moko te mpo bato bakosala ne fiske tour to bato bakoleka koya koyeba masolo ya mboka na biso ebele bayebi yango te na baekole bayebi yango te ngati nakoli boye na sisi bauniversité nayebi yango te nayebi place champ de tir ezalaka te nayebi cité des anciens combattants te nayebi place champ de tir ezalaka te cher mon boss Roni oyebi yango te mon boss Yannick nga nakomi nakuta na icône o balobi ke le grand monsieur mais akoka koloba te maloba eza lisusu te mpo makasi oyo asalaki na mosala 40-45 eleki makasi balobi ti kutu bakundaki ye na mabele abundi na guerre akatanga toza na ndako na ye tozanga maloba koloba mpo makambo eza kitoko mingi koleka me découverte ya boye nayebi te soki wapi soki nayeya biso podcast te sur terrain tokoba kaka tokoba tokende mpo toshite toyebi te tomeka kosala barecherche susu na bato mosusu bakozala na biso bakozala na masolo makasi oyo to masolo ya kitoko toza nango mposa toleka tokoba lisusu nabalaki na 1957 à 58 mwana liboso boti na age mwana liboso nabotaki na 14 et demi mobali na ngai abalaki ngai asilisi kaka classe abalaki ngai na 19 ans ye babamindela kala soki muntu asilisi nde mwana bakoki kutika te ava bazoye ata na mosala azala na mwasi aye kufianse ngai muke baye kuzwa ngai mwana muke bo abandi stage na ngai baengage na ngai engagaki wapi ye papa abandaki mosala na ye ya liboso na inera lera balaye kubenga eniak bino nanu batanya tage bamama bakubala bino te inera lero tukomi kubenga inera kasi lero wana baza kubenga eniaka makambo etali bilanga inera agriculture lero aye kusala agriculture na mbula asalaki misato aye kulungwa aye kuyokola misala naye mosusu baye kutinda biso na kami na base za kuyoka na kami na base lero ana batindi biso nalaki na mwana te naye kubota bana mibale na base kamina nde na 63 lero bitumba ye makasi tozongi na mboka za kulanda sikoyi lero tozongi na mboka bazwi ye lokola yebi mosala na ye lakini amikanda nyonso azaki makambo nyonso kuna batindi ye imitation siku na kati ya mbujimai lelo wana na bukunjo bino basi babeteli bino masambla muchuluba ngakula muchuluba mwana matameba ambila ngamba kiba didi turibomu kamo 60 63 64 tuvomu tumanganda njika uvuenze demarche kumanga tapumpindeu kumutuma kumbujimai hapukalenga bwakalonji bana betu mubunjimai moyo wenu bana betu ambila shi akula nangu henshi mudi muto hamonini to mushindo amema kutungunuka papa muteka ni ministère ya territorial vo secrétaire communal umuga secrétaire communal kushale administrateur umuga administrateur kimwa grade umukidi wavu inenda koneko divo dia koneko dia avu kumuku habu mo inspection générale yozaki mwasi ya mutu ambongo sikobeta lisolo banda matete chi awa yo komaki na aneni nakomaki awa to na Kinshasa nakintanga lobaki na awa na cité des anciens combattants na cité des anciens combattants na tukomaki na 1976 yo tanga ki classe nyozo yeba makambo talaka ndenga na kutanga mikanda na maneti te ngai na sidisaki tala 6e ya bisi akala nde na sigila ki wana oyi bokomi kubenga sikwake première CO na sigila ki wana na 6e na yango na yebi na kwa kubusana likambo mokuna mutute kome ye azaki muntu amukanda na lupango nanga tuna ta papa kiti bana bale guluba chiluba na biso ite bale biguluba alingi ndingala na anda kute alingaka chiluba kaka aguluba so kuyana alingala kulambila bangu te pa baza guluba mna kuya biso te français kaka chiluba
nde modèle na ye. Tant ubino bokota kia na cité des anciens combattants. Bokutaka banani roi. Lelo tukota kia wa to yokukuta papa Kondi tata mukolo azalaki na champ de tir. Après na bantu ba to yokukotisa bakotisa benza biso ba chef de quartier bantu bazaki kutekela bantu bampango Kondi Vinda. Bantu bazaki kutekela bantu bampango. Na yango papa Luki mukiri pasi ba mususu na kwa kuyeba bangu te pona le kuvanda na tongu na ke kuteka na matete mama na le kuyeba bangu mingi te pe na papa mwana klasa mkulu alipango ya koma kitata mkolo de aya kuteka lipango na yo bokutaka bato ebele te tuzaki ebele te tuzaki soku tuvandi boye uzakumana ndenga bakukunda bantu na kimbaseka mama izaki ngomba izaki ngomba te awo tuzaki pla ngumbe ezalaki kaka kuna zelo ezalaki kaka ya pembe tuzaki na zelo ya rijo te mama nde yango ndenga tuvandi boye na sio kombata na ezalaki bazali kubenga liboso mama Mobutu sikoyo baya kubalula Kabila ndenga asio kombata na biso kasi naza mwasi ya soda te naza mwasi ya civile batekeli biso na basoda balaki kuzwa lokola bazwaki papa secrétaire na bango batambulaka na ye bali te tuza kutekela yo pe parcelle baya kutekela biso parcelle oyo independence cha akula muchuluba ngamba mbiyo kutwesha parcelle yo di bakayi ye papa weba voix secrétaire wa basio kombata zakumana ba mwanje kakuva umuntu vumanya mukanda wakubambulisha to mumvo ye ufunda bikole tuteni kumashini kumwanga tabubwani ikali secrétaire wetu pesa mboti na ba Kongo manyonso bazolanda yo na mboka bapaya bazolanda mamu akula muchiluba pesa mboka mbete independence tawani bamauni batani bana batilibalela independence wetu twafiki ndindu ele myoyo ya bunya chisumbu ya minya mingai Nzambi kala nenu yikala kabiri nanyi ngalinga muntu mukola chimanye libali angangata Nzambi to. Merci beaucoup tokomi na suka tozo shite pa mamu diba denyani dina dani Mbui Maria Kanjinga Mbui Maria Kanjinga toi sakidila mamu wewe ujini mwambu wewe ujini mwambu to meme ndi mwana adifasa bolka dina dani ndi babikila kwetu kuno kudiba ko ni chimba nungutetu kwetu tubikila ni Mbuyi ni Kabanga ni kakuwa bambu Mbuyi wabaka toi sakidila mamu merci beaucoup na ba Kongo man nyonso bazolanda biso to bakolanda biso to bakolanda biso merci beaucoup tokomi na suka ya émission na biso to chite epa ya Mwambuyi mamumbuyi to chite epa na ye parmi ba anciens bao bakutaki ya lobi mobali nanga zaki soda te mais mobali nanga zaki mwana ba soda à l'époque mais awa to akoteka to akosomba parce que ba bengaki mobali nanga tant que azako sana ba soda azako komela bango nde batekelaki pe lopango mais à côté à l'époque wana ya kala ou à partir à 76 akutaki batwete ndazobeta masolo ya anciens combattants. Lelo découverte na biso ezalaki na kati ya mabele ya Kisenso mingi précisément na cité des anciens combattants. Cité des anciens combattants to aki poto découvrir bisika champ de tir eza nana yebiso ke na mabele ya Kisenso eza na lisolo te lisolo eza na Kisenso ya champ de tir to suki wana te to l'équipe totala le seul ancien combattant moko atikali makoki ata koloba te ba découverte aboizaka na yabiso podcast te ko clôturer pa ya mamu wazobetela biso masolo la ayaki akutaki mboka ndenge ezalaki bato bazalaki mingi te jusqu'à ce que mabele koli bato basombi ba ancien combattant bapesaka ngo bango batekaki na bato mususu donc soit bana na bango batikala soit batekaki cité oyo ba ancien combattant bazaka suste kaka papa oyo biso to moni moko aza penza na kokola azokoka kutata koloba te nde aza lokola icône
mais mawa mingi place to moni champ de tir bisika oyo babetaki ou bazako sala entraînement ya masasi ya kobetaka masasi ata elembo moko ezomonisa ezate pasi na motema pona nini na mboka na biso ba difficulté ya boye pona nini na place ko kozala icône poto betela bala na biso ça quoi lieu touristique bateki mapangu jusqu'à quand kozala tako na elembo moko ya musée ya mboka na biso ezosala pasi na kati ya motema or ki bato bako uta musika bakoya kotala lieu touristique mbongo ezokota mais place même pas ezomona na ke awa nde bisika bato bandako beta masasi to koyekola lolenge ya kobeta masasi na babundaki na 40-45 na 14-18 pasi masolo ya mboka oyo ya biso bobwaka kango bozoka masolo ya bato mususu bokoti na ba WhatsApp bokotia masolo oyo te oyo eza icône ya mboka oyo eza masolo ya minene oyo mboka ifo beta à l'époque ba ancien combattant pasi na motema mais na koloba nini na lobika ya biso podcast ya na masolo solo bo s'abonner massivement pour ceux qui vont s'abonner et puis sans cela qui est pour biso to tambola plus davantage to découvrir makambo et botami pour le développement ya mboka na biso parce que ce Congo nous appartient, il nous appartient tous et ça pona ngayo mon côté et ça poyo za na potote biso to za na RDC Congo ba Congo man banga moyo lobi ke lisolo bandaki awa nana yebiso ki na banga moyo lisolo ezate bana banga moyo nyonso bango banga nzambe na nzala mbote na bino bongo bana betu mukwa kasai babi bande kwa mambuye mbote na bino moyo enwawe na bosanité ba congolais ba congoman mbote na beno na bana Congo Brazzaville Congo Kinshasa bana Congo central na bana Bandundu bana Kulu mbote na beno na bosanité bana ya epai to benga ke na este atako ba difficulté zali na opesa mbote na bango nyonso balobi a barrière bino nyonso bozakuna pe bana ya Kinshasa to bosanité na ville province ya le grand monsieur Gentini Ngobila tozondi ba ke bana ya koto ba sepeli po mabele penza ekoti nzela penza ekoti ba ozela nzela esila développement moi et mati ba opesa mbote mingi penza na yema ipo nzela sanini ekoti en tout cas nazo pesa mbote mingi na yemoko le numéro 1 hein numéro 1 merci beaucoup bana koto balobi ke oui mabelo kanisi pe bango nzela ekoti na bosanité ba ressortissant nyonso ya ba ancien combattant bakutanaka babi samedi oyo dimanche oyo bakokutana kaka na ancien combattant eza réunion ya batu minene yo mtu wana poto fouiller vienanga apeso numéro yo nde fouiller nga po ana pesa yo numéro na tous les anciens combattants il faut bakutana histoire ya mboka bana nyonso il faut kotika mwa bilembo apesi bana end na kati ya banga moyo en tout cas bazo pesa mbote mingi na le grand caméraman Koko Safu balobi mobala mwindu le grand monsieur yaza vimba na bosanité do le grand monsieur mobala mwindu donc ya couleur noire ya vrai congoman na bosanité le grand monsieur na bosanité la grande dame Prudence Ngimba balobi original bongo la grande dame Chada yo pe na bosanité ça arrive Guy Aloube na bosanité ba ebanso balandaka biso et la grande dame Patricia Beledou wabino mama bibi Chalobi boy wane tikala bongo soki yesoye te tokokutana soki bwana nzamba yelelo te na surtout kutana susu bye bye. Normalement, tu mets la cabot pour mon avis de vendre ici. Tu mets là. Tout ça là. Tu vas miser le quoi de vin à noter. Et d'un problème de. Tu caboulis kaya au monde. Merci. Ce qui t'a pas fait si il y a ma casse. Tu regardes quand c'est journée à la base. Mon avis surtout ça on est bandeli. Ma cabouise belé pas difficulté c'est belé nanou. Nambo cannabis surtout besoin de bourser le quoi du toko ba kalizaka. Voilà. Donc vous quand ça dès que tu vois sur nambo kabatu sur olinga ba nyoko ma on va sepela. On a pas jamboko. Tu vois, moi, makila mutu soki etani mutu ana fini. Lui mozo comprendre yete. Soki makila mutu etani ya sani. OK, ça na biso pasi ni tant makambo ko réaction zo za rapide ça na biso pasi na ngolo bananani. Donc to baté to la kelo côté to le bien côté mais nzambo asanzam na ebilobi ezala ndenge en dehors ya wana
tozokipe mpe bamama tokanisaka mpe bamama veve tokanisaka mpe bato me makoki ezosala nini ezokoka te place mbongo eza bato baosala makambo mosusu mais place okokipaka mwa bato baosala eza mwa pasi tozozaka nzambe moko ayebi akobimisa biso akobimisa biso nde tokoma donc tosepeli makasi mpe boyabi biso bozwi mpe ata na bino toza na eloko opia binoka merci wana mai tokabola mwa mpe biso nyonso tokena kaka oyo aomona normal tozalaka tofilma yango mpo esepelisa bango mpona ke tovanda mais lokola eza ke na moto azwi oyo aye donc na moto azwi aye problème eza te lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow